Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bayebanso bandeko na ngai balinga mama Elia Nitu. Na pesi bino mbote mingi bino baye nyonso bolinga mama Elia Nitu. Na pesi mbote mingi na bino bayebanso bo separa na émission ya préparons-nous pour le mariage. Na pesi bino mbote pe merci na bino nyonso bo disposer temps na bino pona kotala to pe pona koyoka mama Elia Nitu. Tango na lobaka ke ebwe ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. De mon côté tout va bien par la grâce de Dieu. Les tozen na kati ya émission na biso ya une femme à la maison. Ndenge na lobaka ke préparons-nous pour le mariage. Toza na pona ko préparer na makambu nyonso. Eza na makambu ya secret nyonso benga na téléphone trosola ngo bien na kimia. Mais lelo to na kati ya makusa tozo kende kolamba. Nalobaka ke mwasi nzungu mwasi soko yebi ko lamba bando sala na mobali no fier so mukwana otunya na lamba nene o lamba bo na yo moko yokina elenge esali gili esali mwa sentiment parce que ko felo midala ba ko yeba mosala ezarana elengi mo bo yanda ba ko yeba mosala ezaka elengi moko bo soko lamba kitoko mo za fier na mobali na yo tango zo servir ye biloko zo sala mwa fier tango yambi ba pa yanda ko zo servir bango ezo sala mwa bien oza sûr na biloko oyo olambi. Lelo tozo lamba eloko oyo to bengi taba yango oyo na sina cheki yango deja na moto apo tozo ata mingi te taba na biso yango oyo na moto deja na sukoli taba malamu na kamati na che yango na kati ya nzungu na che atali tanga moko ya mai te po weba ke viande nyama ebotaka mai na kamati taba na sukoli yango tango na sukoli yango na che yango na kati ya nzungu na che mai te atali tanga moko ya mai na che te na kamati matungulu na zuli tungulu moko ya mobimba na che na kati ya taba na kamati ndembi na bwaki ndembi na kati ya taba na kamati mbuma ai misato na bwaki na kati ya taba na biso tango na finiki yango ndeti na bomoni basani ni aboti mai ebele boy po na finiki yango na che atali tanga moko ya mai te taba na biso tokolamba yango moko te taba na biso lelo tokolamba yango na épinard oyo eza épinard ya frais épinard biso toliaka na Kinshasa wana ko nzambe épinard ezaki elengi moko taba na biso ekoliama na épinard oyo eza épinard ya frais ewutaka tout droit na Congo soko olingi ozwa épinard oyo okei na wenze ya Gambela soko okei na wenze ya Gambela na Château Rouge pa ya mama Micheline loba na bango ke mama Elia Nitu alambaki épinard alobaki kasombaka yango awa pa na bino et yaka tout le mercredi et tout le vendredi au kozo ba épinard na ya boy mona na somi boy na kolamba yango ata 2 ou 3 fois ndeka na lingi épinard na ngata na ye nango na sokoli yango na feuille moko na sisko sokoli yango na kati yango na sisko kata yango na sokoli lisusu na tena kati ya bol o ndenge bomoni na chango boy parce que ndenge za boy e botaka mai soki o chango na congélateur on ko fionoka eko bota mai mo boy ko fionoka na sukoli yango bien na chango na frigo eza vraiment ya frais yango na oza sani nazo kende kolamba épinard na biso nazo kende kolamba yango biloko na biso ya sozonnement to osai la sauce yango na kati matungulu na kati ndembi na kati mwa poivron ya muke na mupanzi na tomate na biso ya mbuma na linga mi kolamba tomate ya mbuma ezaka sukali ezaka bien donc biloko na tena kati yango yo bomoni taba na biso na kokalinga yango te mafuta yango na tena moto taba na lobi na kokalinga yango te soko olingi kokalinga kokipe kokalinga melelo nga na kokalinga yango te opelisi moto na nzungu na biso awa mpona kosala sauce mafuta yango eza huile de tournesol yango na tena nzungu na osala sauce ya taba naza kolamba taba na biso na kati ya ndako mwasi ana makambo ebele ya kosala baza na bana okoki kofozwa pe temps ya kovanda na bana na yo kosolaka na bana soki baza bana basi kokotisa bango na cuisine kolakisa bango ndenge balambaka olakisa bana na basi balambaka ndenge nini olakisa bana na basi barepasaka bilamba ndenge nini olakisa bana no ya basi bomwasi ezaka ndenge nini eya pe na bana mosusu baparent baza na mboka ya poto te précisément na France epa yenga wa bino mama Elia Nitu na vandaka yango nalobaka ke naza deuxième mama ya bana deuxième mama yango na disposaka ta na ngai mpona kolakisa bana na ngai
musala ya kati ya ndako ya libala po mwana mwasi nyonso suka nango asokaka na kati ya ndako ya libala. Nalobi boye pourquoi ngai moko naza un service traiteur et décoration la Providence oyo eza ko daté de 12 ans. Service traiteur de décoration la Providence ezo daté na 12 ans. Nasalaka musala ya mabala naza na kati ya makambo oyo etali mabala. Nayebi ke ba client nanga mingi bazalaka ba jeune ba client nanga mingi bazalaka kaka de 0 à 30 ans. Bana mingi na bali sakaka 25 ans, 23 ans, 24 ans. Bon de bana onga na bali saka yango moni nazwa vraiment initiative ya kosala émission ya préparons-nous pour le mariage. Pona kolekisa bana na biso ndako ya libala ezalaka ndenge nini, il faut kolamba, il faut kosukola nzoto, koyeba kovanda na batu, koyeba kovanda na basemeki nyonso na eza très important na kati ya ndako ya libala. Libala eza na makambo ebele. Babela mwana wa muntu wa mufa wa teleja. Yo mwana oza na kati ya mboka France soki omona oza na baboti te. Oza na posa ta ba conseiller vivement, oza na posa ya conseil ko hésiter te. Obengi mama Elia Nitu tokosoa na biso na kimia. Numéro de téléphone nanga ezali 06 15 31 69 80 10. 06 15 31 69 90. Ato vana na France te, ovana na mboka mususu benga ngai. Tunanga mituno za nango na kosa nini na ko répondre yo. Mafuta na biso ezo moto to sala nini? Tokalinga sauce na biso taba na biso yango ezotoka ndenge na yebisi bino na chata litanga moko ya mai te na taba oyo nde bomoni yango ata mai ya moke na chete na kati ya taba lokola eza ya kofinika yango bomoni taba aza kosala nini aza kotoka pe aza kobimisa mai mafuta ezwa moto to banda kokalinga ba sauce na biso tosala tocha ba ingrédients na kati ya mafuta tokalinga tozela moke mafuta ezwa moto. Voilà, nangana tia suko matungulu na biso na kati ya mafuta, pona moni mafuta na biso échauffé. Mafuta na biso ezui moto. Voilà, mafuta ezui moto. Na tia yango suko na kati ya na tia matungulu na kati ya mafuta, po mafuta na biso ezui na moto malamu. Matungulu yango na tia na kati ya mafuta na biso. Matungulu ya mwana na mafuta elemba mo mkia poto cha tomate taba pe yango taba oyo kana na yebisi bino na che atali tanga moko ya mai te na cheka taba na nzungu na cheka matungulu na cheka mwa ai na chena mungwa c'est tout nde bo mo binisi jus oyo taba mai ebele bo oh na te so ki taba mwa c'est pe taba mobali oyo binisi mai ebele bo ofaza ya mobali oyo ofaza taba mobali ya mete oh yebisanga neni tababu sama ebele boye aza ya mwasi to aza ya mobali nga mo faza ya mobali mais bon après ya mete po tala ka yebisanga soko za de même avis nga ya soko aza ya mwasi et so aza ya mobali mais faza taba mobali mai tababi misele kimingi faza ya mobali. Voilà, mwasi nzungu nena ba mwasi kolamba c'est important. Mwasi faut vraiment maîtriser nzungu, c'est vraiment très important le jour d'aujourd'hui. Et bali balinga kolia, basi balinga kolia, toza na mboka poto. Oh, yezo senga pe ke tolia ka malamu po biloko yango pe ezali. Toza na mboka là où le miel. Lo akolia pe ezali donc faut to sa nini. Tolia ka bien koketana na te pona kolamba. Lamba lié sans to na yo malamu kendaka musala. Okenda koluka mbongo il faut lier sanzoto na yo bien lamba ole sanzoto na yo malamu ekobatela yo na ba maladie faut lingoza la bonne santé kolia ça vraiment important koketana na tenenge mo amoso ebisaka ngake mobile na yale seka ba sardine botaka na mboka poto bombela lesa ko ba sardine na ba puchard ndenge za kana biso kalinga ka puchard za déjà en tomate nango chaka mwa matungulu ebele ngoza na tomate tolia ka bongo tosa kisanga la ponga bande kofuba ya poto papa oyo china libumu nde eza ya yo programme na bande ko baya na poto papa tika oyo china libumu yango nde eza ya yo. Voilà biloko na biso yango eza kotoka matungulu na biso yango na eza kobela mukie
Ce que oza po na posa pe ya kolinga koyeba kolamba pe po neto bakeli pute za moko ekangeli keseni mwasi na nzungu na ye mwasi na ndenge na ya kolamba na sengi na okende ko s'abonner na Katika Pesa TV. Katika Pesa TV ye aza na service traiteur na ye na Momoud kuna na Amérique. Soko ke ko s'abonner na chaîne ko mona musala na ye asalaka alamba kitoko penza. Alamba kitoko besoin ya mariage ko hésiter te osa nini o contacter ye. Pa na ye kuna na chaîne na ye ba émission ko lamba ezali to se completa. Kaka on apprend tous les jours ba émission ko lamba na kati ya émission na ezali o bana ko tala émission pa ya Katika Pesa TV e ko aider yo okoyeba pe bilo mosusu ndenge nini ye alambelaka yango. Lipute ezaka moko mekangeli nde ekeseni. Soko olingi koyeba kosala ba gaufre, ba gâteau, ba biloko bana ba koto yo wana na ko conseiller yo okende kotala Kiki aime grâce. Kiki aime grâce et pas na yeko ndo koyeba ndeni basalaka biloko ya bana. Ndenge nini basokipaka na bana, ndenge nini balambaka biloko ya bana bakoto na Kiki aime grâce ndo koyeba makambo wana nyonso tu. Soki ya biso bambiaka kende na Katika Pesa TV. Wana ndo yeba biloko na biso bambiaka. Légumes na biso ya moti. Oyo tokende kosangisa na kati ya viande na biso. Légumes yango wana oyo tokende tia na kati ya viande. Voilà tomate na biso yango oyo na tia na kati ya matungulu. Tomate yango oyo na tia na kati ya matungulu. Tomate yango oyo. Voilà. Etoka na finiki yango po esala mbango. Sikoyo taba nda bimisima ebele boye. Nga jus oyo ma ya tabana na nga na posa na ngote. Yako kauka nyonso nga na ko récupérer na nga ka viande. Yango dazala nga na besoin na ngote. Nga na besoin ma ya tabate. Taba mobile ebele mai boye ata yo moko taba ndenge ni. Balesa ke biloko nini misala nga ma ebele boye. Ye atoka na ye kaka ti akokauka mai na ye oyo nga posa na ngote. Moni mai yango na posa na ngote. Nazozela kama yo kauka. Kana na biso ke na che mai te abimisi mai na ye ka ye moko. Balesa ke te madi abimisi mai ebele. Voilà. Che biloko na biso na moto toza osani toza kolamba na finiki nzungu opo tomate oyo esala mwa noki. Kolamba eza important ba mama. Merci beaucoup na bino ba mama na nga nyonso botalaka nga bande ko nyonso tu bobengaka nga en tout cas na pesi bino merci mingi ndenge bobengaka ngai. Merci pour na ba encouragement na bino nde bobenga pona ko encourager mama Eliane eloko bona ba kolamba ngo te a partir na komo lamba ngo ba jeune fille na ngai babengaka nga mama ni teloko bona ba kite. Merci ma deuxième maman. Merci ezo sala nga vraiment très bien ko encourager pour to continuer okende liboso. Mais na kosenga na bino bo s'abonner massivement. Ceux qui s'abonner na nouté na Eliane Nitu TV Luka o s'abonner. Ceux qui peuvent déjà abonner Luka peut o partager ka ba émission. Tout comme maman Eliane Nitu a che émission partager on na WhatsApp, partager on na Facebook. C'est nga pe na bandeko mususu o balingaka yo tindela bango lo ba bandeko olina tindela kabino bino moko bosani ni bo s'abonner pona bo rataka ba émission te bo bosa na kapete ko like so ko tele émission otomboli pouce na likolo elekisi ke o like émission ke o sepeli na émission po bobenga ngaki mama Eliane tu na sepeli metango sepeli so ko like na koyeba ke moto atalaki asepelaki yango asani ni yango wana a like émission eza vraiment bien eza ko encourager biso tala na biloko niveau ekomi. Donc viande abeli ne kutu atama emukete ya ye moko abeli tababeli nazozela mai wane ka po sauce wana na kolamba na ngote na lingi yango te na lingi nyama na kaka bela bongo mingi na besoin ya légumes na ngai ye nyama viande ya bela ne kaka mais sauce na ye na besoin sauce na ye te o na kana besoin ya viande na besoin ya sauce na tamukete. Voilà, bon mon viande na biso tabana biso bon ndenge ekomi vraiment na suka penza na suka na niveau ça ni ekalinga mame ko na baki na besoin sauce ote na longoli yango ngola viande nga na moto nazo boka sauce wana na yango te
Et quand il servir un gapo, ma photo que ça vient de goût, c'est tout. Voilà. Ma petite angolaise, t'as la quai, autant que y a ma musique étoile filante. Au beau, mais la bango li wanza. Voilà. Comment on est? Alors, on lui dit à la réunion. Voilà. Sauce oyo, on a mis en côté. On a mis en côté. On a mis ça, on a moto. On a mis ça, on a mis ça, moto. Et voilà. On a mis sauce. Viande d'angoyo. On a mis ma mafuta. On a mis viande. La moto. Moni, viande d'angoyo. On a mis ici. La moto. On a mis la moto. Et tout ça. Et quand il y a un moment voilà. On finit qu'il y a un moment viande. Sauce na longo liango. Na kosala la yango te o. Sauce yango yango. Na longo li me na kosala yango te pona na posa na ngote. Ah wana na posa ya goût, ya légumes. Et bi mingi par rapport à viande. Légumes les na besoin ya légumes. On a vraiment besoin de goût ya légumes. Ah, puis tomate na biso yango yo tomate ebeli na ndenge na lingeli na tokisaki viande wana kaka na mungwa achaki yango kaka mungwa achaki yango kaka mungwa sikoyo nazotia bouillon na kati ya sauce tie bouillon na kati ya sauce na tomate. Pour qu'on a tout ce qui vient de mungwa, c'est que mungwa continue la viande, bouillon nanga, la katia tomate. Voilà. Je vais tout mon moquer, hein. On va faire un mélange bien fort. C'est là mon moquer. Moi c'est nzungu, moi c'est kolamba. Moi c'est kolamba, moi c'est nzungu. Talaka mama Elia nitu, talaka mama Elia nitu, kende kotala katika Pesa TV, kende kotala Kiki M Grace. Obeti pe turukune pa ya mama la Grace TV. Obeti pe toure pa na ye. Obeti pe toure pa ya MM Makeup. Biso soto sala ka musala moko ya kolamba solidarité biso nyonso. Liputa izaka moko ekangele kiseni obeti tour awa obeti tour awa baye kolara kaka. Na makusa mwasi na nzungu na ye, na makusa mwasi na elambeli na ye. Mwasi na nzungu na ye, mwasi na elambeli na ye. On apprend tout le jour. Voilà. Dis-moi mon pied. Changez-moi mon pied. C'est bon. Ça va, il y a aussi ça va mal les quatre minutes. Eh, biloko ebeli na chema ite kaka mai na ye moko taba. Ça va laisser qui pesa. Banisa ke polesa faza ya mobile. Eleki mingi. Ah, ndunda balisi yango wana. Ndunda balisi yango yo. Voilà. Nous avons vraiment la posa ya ndunda. Légumes.
Voilà. Donc vraiment la pose à légumes. Voilà, légumes la biso yango wana. Légumes la biso yango na kati ya taba. Voilà. Donc vraiment la pose à légumes. C'est vrai que là mara mingi ba papa ba lera mingi ba podo ma desu ba ndunda oyo ya frebo tukutana na moi par hasard. Moi par hasard ndoko kutana na ba légumes aboye. Tona kana moi par hasard. Donc on a nango et puis là on a nango ebele mais comme on a yango na ka ekoni. C'est yango. Voilà. Ah ouais. Sauce c'est bon, on a kangi yango déjà moto. Au moins sauce c'est moi là. Auto que na kata biloko na bisa. Épinard et bando kita bomoni. On va vraiment la poser à épinard. Mais là bas ki épinard oyo. Non, là mango ata mbala mibale. O na tie ekoki, na tikali na oyo. Na kobomba yango mais na komisa yango kolamba te pona kotia na frigo po so bimi na congélateur non ko bomba yango na frigo. Voilà, na tiki yango ekita mokie. Après to tia sauce na biso na kati kuna to ko tia mai te, mai na épinard oyo ekokota te kaka ndenge na sina bwaki déjà mai ya taba wana na kalingi taba mokie na tia na épinard na sali sauce à côté to ko tia mai na kati ya épinard oyo ekokitaka yango moko po ebimisa pe mai nango sikoyo lokola tabaki mobali seki épinard aza mwasi totala pe niveau nini ya kobimisa mai. Voilà ba mama bomoni ndenge na cheki nini ndunda na chela kati ya ntaba ndunda nyonso esa nini ekiti mai te eloko te kaka ndenge na cheki taba mwa mafuta moke na kalingi taba mwa moke na zi ndunda na che na kati ya taba bomoni botala mwa mafuta kama mtu komo. Voilà. Sikoyo nasali nini nazwi tomate na baki biloko totia suma ete tomate na tie. Voilà. Naza vraiment na besoin ya ndunda nde na lobaki ya nangaki vraiment ndunda emonana. Tomate yango wana totia na kati ya ndunda na biso bomoni yango voilà. Donc taba bacha épinard yango yo totika yango etoka. Tomate yango wana nazotia ama matungulu sauce na saki totika sikoyo esala nini etoka sima tokitisa yango etika na ta mingi te donc ndenge eza ayaka biloko ya ba 5 minutes apo ekiti nango. Voilà ba mama bomoni biloko na biso ndenge ekomi biloko na biso ebeli bomoni ndenge ebeli kitoko. Donc pendant que na tie légumes na tie mai ata moke te na tokisaki taba na tiaki taba mai te ata litanga mai na tiaki te taba bimisaki mai na ye ya toki na boki mai ya taba na kalingi taba mwa moke nazokisi taba moke na kati ya mafuta na kamati na tie légumes likolo na baloli légumes elembi nazwi batomate nyonso tu nasalaki na tie na kati nyonso sauce nango yango biloko na biso ebeli bomonde biloko ebeli vraiment kitoko makasi na tia ta mwa moke na kati ya sani totala yango qu'est-ce que ça donne. Biloko yango moi pilipili ya boita na pointe hein pilipili ya boita ezanga te so ba congolais to mesana moi pilipili. Voilà ba mama bomoni ndunda na biso légumes na biso yango nangaki penza légumes emonana légumes na biso yango bomoni mafuta mingi te tomate pe mingi te nangaki na besoin vraiment légumes ezala moi vert emonana yango na kati ya nzungu ba mama bomoni yango légumes na biso yango yo na kati ya nzungu yango na kati ya sani tomate wana nasalaki nyonso tute na cheki nyonso tute botala tomate ndambo na tikaki parce que tomate ezalaki ebele na bi te nangi tomate eleka te edomine te naki na besoin ya légume edomine légume ndenge edomine boye nde mposa motema na nga nde nalingaki biloko na nga ezala. Voilà, merci beaucoup na bino nyonso ba mama oyo akolamba akangelinga photo atindelinga asalelinga video atinenga na WhatsApp ona mona ndenge na mona ba jeune fille nga basalaka soko alambi biloko nga na salaki omona atindelinga photo to asalinga video atindelinga ekozela esengo mingi. Merci beaucoup pour partager émission quand na ba que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki tata nzambe kalusaku muna
nzamba ndube chanel bana betu bons. Bye bye.